Dans le bango, à 1000 reprises. Moi, je ne peux pas passer à la télé comme ça. Je vais faire ma belle vie. Mais du moins, des bilots qu'on a aidé, Natalaka. Avec couleur, et ça, problème, les couleurs et les boules ne se ressemblent pas. Tant que je vais faire couleur, moi, c'est tout ça, goût, tout ça, couleur, moi, mais c'est tout ça, goût, côté. Tu vois maintenant, donc ça veut dire que chacun de nous a un goût. Et puis, couleur, on peut aller là, on a monté là, on a spécifique, mais il faut aller noir, on a est-ce que Koukani. Est-ce que les Abakou ont traité ma méthode pour une hypocrisie? Oui. C'est bel et bel, il faut m'entendre. Et d'autre côté, hypocrite, d'autre côté, il y a Azana Kindoki. Au lobby? Azana Kindoki. C'est comme tout zone en internet, tout est clair et net. Maman, toi, la scène qui a été, maman, a fait lui qui jalousie. Maman, toi, la tête, c'est la cassette. Au lobby? Aza, c'est la cassette. Maman, toi, les grands songi. Maman, toi, là, ma pauvre Mira, sa paix à son âme, tout ce que vous avez mérité. Maman, toi, là, maman, Moïdo en internet. Maman, toi, là, il y a maman Moïdo dans Mireille, paix à son âme. Et le long, maman, toi, là, il n'y a pas si là, on est gâté. Mais si la zone a le Zabakouk, a ba Wazalendo, a ba Toto Tembe, a ba sentir à Souka, ba chargé de guerre. Tout ça, on a bisonné sur mon bon pour la SB. Mais là, on a une vérité. Ce qui m'a mis la qui sortie médiatique, des mères, elles n'avaient pas raté. Ce qui m'a mis la qui sortie médiatique, mais elles veulent finir à marrer chaque jour, c'est pas finir à marrer chaque jour. Maintenant, on a fini à marrer. Tout le monde a regardé cette émission que Sarah Bassalé dans ma étoile. On a vite compris que c'est Belle qui a envoyé ma méthode de faire cette émission. Mais yo koloba tu n'étais pas aussi la baignade continue table pour pas ça qui est déjà caché allié déjà bon on a yé motoki ya bunda 21 alia nga nakabakute so la bila za la bakute na za fan lobi na ko baluki la pesila nga na za Wazalendo na bundela bango do so yo pe fa de se mo ba Wazalendo obungi na balukeli yo. OK. Il y a un monde qui tata mikolo la mibali bana mabumba mikolo ba se respecter. Tant on va vendre ça c'est la que si la muninga là-bas. On veut bolu que la bango respect. La poso ba makastena la matanga. Oh ngani na ela kala ka soni na isa bob mulema. Moi mo bala soni ya ba comédien la ba journaliste na so ba kidnap na maman livre. Assez kotisi e pona nini yanga. Ayi mutu ba osala ba mission ya mabango. Assez retrouver le yo ke loko yo na selema una ba. Akoma MC à boire à ma papa avec ma kofu. Moi si mon na botoli na salisa na botoli moi si. Yende na koloba le maman lo bozora ngo wapi. Oh menga na mona bandalta. Lelo bobimisi ke abima na mobali ya Miraye Sanangola. Pourquoi baba ko bozo créer ba problème? Oh abima na acteur ya vie na Angola. Babilo kona bobimisi yango pourquoi? Maman ya batu, il faut respecter batu. Miraye ça pour faire kala. Pour répondre à cette question, il faut que batu ba mambo na simba na ba personnalité ba tout très bien. Toi tu me connais non? Na yaka na nga sabe émission na nga ndika osala na ko simba ba personnalité ba simba. Alors ba mambo na émission na preuve na ona lobi ko so ba kainga na na preuve. On a na profiter na ebiti. Alors so za bongo sikani chela kala. Lobi? Oui OK. Communiqué nécrologique, la famille Moukeba a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur fille et sœur Esther Miba Moukeba Baramoto, mort survenue à Kinshasa le 1er mai 2025 suite à une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 18 mai 2025 à 18h, veillée mortuaire dans la salle Emmanuel à Lupin sur la route Matadi, référence école Kingu, arrestation Enchel. Lundi 19 mai 2025, 8h juste, levée du corps à la mort d'Engalema. 9h juste, exposition
et derniers hommages dans la salle Emmanuel. 11 heures juste, levée du corps de la salle Emmanuel pour l'enterrement au cimetière Kimberley, Nouvelle Cité. 15 heures juste, retour du cimetière et bain de consolation en la salle Emmanuel. Ces communiqués tient lieu de faire part. Voilà, plaisir à toi, Rosanna Bino, abonné Nabiso, à MK et au TV. En tout cas, merci Nabino, vous allez avoir branché. Connecté à Rolanda Oyabino, Elvis Yafou, le Mbappé de la presse congolaise et Baxelangan Guabiri, chef terre. Tout ça, on a Kakapona, Kusala Moussala. Merci. Nabino de Bozo Tala émission, Bozo partager, Bozo commenter, Bozo liker. Et je peux ça vraiment qui toque ma casse. En tout cas, sincère connaissance Nayo, maman MK, autant pas que. Petite sœur en tout cas, tozo lela na yo elongo, tozo lela na yo elongo parce que Bible les a recommandé bisoto lela na ba oyo bazo lela. Merci aussi na Lionel Pro na sima caméra, Lionel Pro na sima caméra Moussala, vraiment kitoko ba sincère condoléances aussi na Changol Chama, mon ami otako père de papa na ye, matanga na changwana, toko zala wana vraiment kitoko makasi par rapport ya makamundenge zokende. Joyeux anniversaire à toi, l'architecte Bénédicte Mananga. Archi Bénédicte Mananga, que du bonheur à toi, mon frère. Naïbike, Zambalola, Azawana, Robaxilo, Mikolo Belé, Makambu, et Kozala, vraiment bien. En tout cas, le lot n'a pas amoureux, plaisir à toi, Royambela Bino. C'était là, Swamana. Naïbike, Ngai, et Zambal Bosona, Yamber, Mazambala Bosote. Aleka awa na chaîne biso ya impact na idéologie to romeka kosola na ye vraiment mambobe boyebi ke so moniste là Swamana ndeka lo bara wazalendo na bango wazalendo ya vraiment ya baba cook tozana ye c'est là Swamana ye ndi to kosola makambu vraiment o etali mingi SB to kosola pe ba actualité oyo eza ebele babi minjoto wela nde nani mama étoile lelo babambi comme minjoto wela wala tokomeka kosola ngo to décortiquer pe moi muke ba film oyo ezoleka na kati ya SB. En tout cas on a profité puis na occasion apesa mbote na ye moko si la bisalu pomba ya scène mams na pesi ba mbote pe baba cook nyos au bazona d'abisso partout dans le monde entier na pesi ba mbote. En tout cas tout oyo ba separa na biso ta la émission du début jusqu'à la fin. Tika commentaire na yo na se fait na commentaire na bino ezo sala vraiment kitoko makase mon royal Lionel Pro surtout ça même langage ofungolanga na kota déjà invité na Stella Swamana Esagaya wazalendo ya bakouk tozana ye awa tosola na ye. Bonjour Elvis Yafou, bonjour la babonne sur la chaîne Oyo. Un grand merci Nabino parce que à chaque fois c'est toujours les cas pour accompagner Abisso dans les commentaires, dans les likes, dans les suggestions Nabino Ming Sala Abisso bien. Un grand merci à tous les abakou qui sont partout dans le monde entier. Je présente ma sincère condoléance dans la famille Povel, la famille Povel, Sabongo papa Nabango ainsi qu'à toi tonton Boula Makito là repose la confiance de sa femme. Ma sincère condoléance na yo pour pas Otikobungi sa papa naï donc Elvis Yafou naza penza wana poser un ngai donc s'il faut attaquer le baron il y a eu asima faut attaquer ngandi na loba journaliste ba tubo épargner ngandi boya penza na ozela lino tonton Mbula. En tout cas ba sincère condoléances na yo ya biso pena donc tozala wana auto perte être cher na bi que perte ba être cher ezara pas si biso de leka banzela wana toyebi pas wana en tout cas Nzambalola a consolé mon thème na opéra sonam na papa na biso depuis en Europe banini donc tobi ke marambo erozala vraiment bien wazalendo ya baba cook comme on est bank ça pour na otala ba onde babundaka na ba ennemi na biso na est wana mende biso to merci la bisala olobi nde biso to bundana binemi merci la bisala. Mais comme on a coûté fallait bana mi bali ndeba mi tiango pour ces bana mi bali pena ndeba yaka yo mona mwasi okozo kombo ya dangereux bon pourquoi nga yaka langa nga na sima na makambo nga la lobaka so bakainga na famille na ngai so famille na ba bisenga te so bakainga na mambo eza normal président yo choria. Voilà, toko tana mamna biso boni basango ya SB ils ont se comprendre. Ouais, SB bravo, c'est bon déjà. SB des autres ba film les ka kuna mso komi dans la souka. SB c'est bon hein, monité autre totalité.
Totalité. Ah, il faut l'otala, babi sans état d'âme. Il faut l'otala sans état d'âme. Au moins combien kozala nande koto ami morobo soka linga kaote na intérêt mo quelconque. Est-ce que vérité non c'est vérité yobeta libanda to moni bongo ndeko na so Cardozo mais l'esprit de baboto là qui mobali na e pas ndeko na e mais lobi bango a serva qui na mariage ndeko na e croyant que eza mobali ndeko ndazo banjo ko servir na mariage mobali na e moko mais ba masquer mobali mais tant aussi la monique moté meto na Cardozo c'est ma sœur. La zone Cardozo la ma bé mon côté. C'est qu'il faudrait bisa Cardozo vérité. Tout le monde bon n'enga ko dévoiler vérité. Tout le monde n'enga au marque bon azonga li mostaye pour dire que liba la soeza yote. Et le rognon sur la mokili. Ce cas ici la té ba wela angote. Donc c'est ça. Et le retour na mokili so ici la raté ko wela té car savon nem té si la to wela ngoto sokola rapide mais o ici la raté ko wela ngote na ba filmer o mams akomara. Stella Swamana état qui chroniqueuse état qui muto vandi pe na monde à théâtre longwe nanu fan ya sila ba leçon nini oyo tira na ba film ya sila mais comment dirais-je merci beaucoup Elvis Yan fou tant on le bi bongo ça pour répondre ni si la bisson déjà ba film ni so comme magasin éducatif nous avons ya commis à l'exception de rien ezala o ya commis ezala oya lula komi ezala o gaita komi ezala o na metango ye kota de na ndaku ya SB comme da ya sila bisal produit ya sila malgré ça fabriqué par une autre personne mais du moins ba sala ba film o eza éducatif ba sala ba film o lobito ba to ba tala ba mona ki oui ils ont apporté les biso quelque chose c'est qu'on a besoin de ça on n'a pas besoin ba fixité ba film mo ba olela ba ça va aventure na bango mais le moment longa ba ça les até mais du moins pas si là sur le titre on les a complot magnifique au monde qu'il y aura un complot c'est ça qu'a combien que au monde que les autres KNDP ça boutou ya ngwana sila bisalo abomi Gaëtan abomi papa na ye a détruit famille ba Gaëtan on se monde déjà tout le monde qui za mamba boutou donc pour dire que sila bisalo tout ce qu'elle fait ils a la éducatif à part sila bisalo mutu nini oyo yo mona zala vraiment sincère na biso mutu nini yo mona ra oyo pe a défendra automatique culture na biso na côté ya théâtre au monde a nani comment ba film moza éducatif et terre ba tout ici là ça cause à parti pris Mamé Bakata Natala a pêché dans Mamé Bakata c'est une mère aux hommes a comportement à un comportement pas tirer à la TV Natala ba film Mamé Bakata Natala ba film maman Thérèse exact que pour ça pas nous ça te pose baza ba que non Natala rango mais tu peux pas aucun moi peu belle vie belle art peut ba tirer ba film bien oyo pena ils a pena ba leçon moi bien oui on y otangi ngote a tirer ba film na ye par rapport ya bateau bazo katon ya otala ye. Tu vois, moi je ne peux pas venir dans le bagarre Bella, dans la promo ma belle vite, dans le bagarre à 1000 reprises. Moi je ne peux pas passer à la télé comme ça, et au film ma belle vie, mais du moins des bilots qu'on a yéndé, Natalaka. Tu vois avec couleur, moi. Et ça problème, les couleurs et les goûts ne se ressemblent pas. Tant que je toi couleur, moi c'est tout ça goût moko. Tout ça couleur moko, mais l'aime c'est toi goût moko. Tu vois maintenant. Donc ça veut dire que chacun de nous a un goût naé. Et puis couleur on peut la ndako eza on a moto là la space mais faut la noir n'est-ce que kokani to baby c'est mission te to kebena bien mo ba to bana to baby saté on la baby si o edenga pina ba to la biso mission débatté et la tout sur la baby si yo ne me te poser une question polémique na répondre par rapport à question posée les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas to rosa ba moule mais toi goût moroté yo la diamanta to ki ça ya la space est-ce que to bimisa noir ndemo ko wana ba to la biso na commentaire soki bazo bimisa couleur moro na separa na et ça gaillard za so le beau sentir na énergie na sagesse na intelligence c'est ça là vraiment qui toko makasi moni émission faut autant ngo du début c'est la fait et ça la biso vraiment qui toko makasi et ça gaillard. En tout cas, toujours ça l'émission, on dit qu'on a bagui tout le côté, c'est en plus tout ça un jour à férié, à fidèle et Kotaki Namoga Nabiso. Lélo, c'est comme si vous bengi qui maman étoile la SB pour bo diminuer, bo critiquer. Parce que nous sommes comme les cas, so yera zala qui n'a côté zala rawana menge ya te le mo ko juger Jida, ko juger hypocrite surtout moi hypocrite. Pourquoi vous traitez maman étoile? Est-ce que les Abakou ont traité maman étoile pour une hypocrite? Oui. Netina. Monsieur belle vraiment total. Tu traité hypocrite, tu traité que Azana Kindoki. Olobi? Azana Kindoki.
hypocrite olo bango bien te azana kindoki tala Elvis na TV aza mama ya bato na fingi si la kuba fingi tongo midi pour nga na fingi ko ba mutaza kindoki za insulte za qualification za insulte te ba kangela ngo eza problème te bokangela nga so da fingi ndoki mais c'est une qualification na qualifier par rapport ya nini oyo qualifier kindoki na ye Elvis y en fou je te dirais ceci na vie faut la vrai. Très bien. So linganga te l'accent que linganga te na yeba que Elvis na vanja na linganga te. Ko langa ba semblant te le quoi que linganga mais na katsa motemo linganga c'est ce que maman toi l'a fait. Maman toi l'a fait ça pour la pas Sila. Maman toi elle écrivait à Sila avant un tournage, bah bonjour, bah bonsoir. Est-ce que maman toi là c'est joyeux anniversaire. Maman toi là ça qui belle vie nous au monde en aboyé le 25 mai, le 25 avril, na souhaité que Sila joyeux anniversaire. Okay. Maman toi là, c'est qui belle vie. Maman toi là, le bas la belle vie qui n'a soit bien dans SB dans tourner té. Mais tant oiseau qui appelle à Sila, fa le bas la belle vie qui n'a Sila bien dans que tourner. Mais maman toi la bombe vérité. Maman toi la roya ko le bas la biso kazaki surprise. Il y a mon caméra Vincent Tulis na live. Tandis que yemo ka tourner Vincent. Inutile tout ça là-bas débat wana Elvis y en fou. C'est tout plutôt zone en internet, tout est clair et net. Maman toi la celle qui monte maman bé a fait qui jalousie. Maman toi la zamu ta tête sera cassette. Olobi Aza sera cassette. Maman toi le grand songi. Maman toi la ela soma ma pauvre Mira sa paix à son âme tout ce que ça Mira été. Maman toi la ela biso makama maman moyindo en internet. Maman toi la yebi ni matonga maman moyindo na ya Mira paix à son âme. OK. Et le long maman toi la ngaya na pas si la olekate. Mira ça peut être azaki na ba fante. Maman il ne pas na ba fante. Mais si la zana ba leza ba cook, azana ba wazalendo, ana ba toto tembe, ana ba sentir asuka, ba chargé de guerre. To zawana biso de so bondo pour na SB. Donc ça veut dire que tout ce que roluko sala ma pinga nyoso ezawana. Ba unité tout eza vraiment total. C'est à yo. Parce que dis-moi un peu. Les lots où on a dans le bango vérité. Ce qui m'a mis toi la fin qui sorti médiatique té. Des mères elle n'a pas banana ça raté. Ce qui m'a mis toi la fin qui sorti médiatique té. Mais elle veut nga finga marale chaque jour pour si t'as pas finga marale chaque jour. Mais nga finga manda finga mille loté. Tout le monde a regardé cette émission que Sarah Bassalé la Mame Étoile. On a vite compris que c'est Bellevue qui a envoyé Mame Étoile de faire cette émission. Voilà. Pour que tu continues, on a reçu un Lionel Pro, ce qui m'a dit ça. Atela nga kaka extrait ya koyambana ya Sila na Maman Étoile. Comme ça tu rozonga, tu comprends est-ce que eloko esa gaya à lobby que azande noki. Eza vrai to aza hypocrite to ayaki pona mission. To landa po to rozonga. Bota la image. Si azolo ba ke baku ba fingier akosi. Maman toi le consi abaku ni na fingier. Au contraire bato ba attaquer eza famille libota. Tonga za nga sincère. Pour le gana be monsieur. Peut-être si be mission yango tanga. Ah bon? Bano tanga ah. Salut bonjour Vincent yo tanga. Là ça bonjour Vincent. Tozana bonjour Vincent. Mais on dirait campagne moko boye et sala maki pe sala mara. On a luka pour bébé sa image ya Sila. Nga so na dayi mutu moko ya na yoka kaka na vérifier mais nga na yina Sila. Ngai makamba puisque atang ebimi awa mid. Voilà, ndeka to lobaka TV ezalaka radio te radio pe ekoko ma TVT na sengaki élément wana pourquoi totala accueil to sentiment to bolingo oyo mam c'est si la bisalo azana pas bato tala ndenge ba yamala kina Maman Étoile est-ce que bato bakoka ko sa tande que après émission moko esalama après oui, ça mi bongo. Est-ce que tu as une vidéo là? Oui, au tala tala on met. Est-ce que tu as là? Aux autres, ils ont colobela au nini. Et t'as qu'il met. Nabi t'as dit na yams beaucoup ça biso poani. T'as dit na yams beaucoup ça biso poani. Ba mikolo ba mabumu bana mabandi. Basa mamlo. Bana nini? Ba mikolo bana mabumu bana mabandi. Basa mamlo ba mikolo. To bino bolobi ke si la mutabandi ko yamba Maman Étoile. Bomoni vidéo te. Voilà. Si la okota Maman Étoile la télé. Et puis yebi sanga la personne dont ayeba kike non yo tout pas sa moto to lingana na été.
elle était mieux placée. Donc, à tellement qu'elle a bimaki. Pour vidéo, Zalaki. Vidéo, tu as prouvé de quoi tu étais, comment tu étais très contente. Il y a retourné dans le décor ici comme ça. Il y a par hypocrisie. Parce que il y a un lobate. Oh, il y a lobaka lobby et rattraper les lots. Vous comprenez? C'est qu'il avait, elle avait dit hier. C'est ce qu'il a rattrapé aujourd'hui. Alors, la maman qui est dans le tournée. Parce que tant qu'on va mettre la zone, c'est que en plein tournage, c'était les familles de Bote qui ont appelé. Pour ma qui est dans live 22 Vincent Toulouse na TikTok. Donc au moins on a pas mon niemba mon babi. Bandi obenga he. To ba benga il faut au lek filmer les kida. Si la perte d'un aimant ça ne dérange pas, filmer les kata. Mais babi a to benga des tableaux nemo etikala qui on a continuer. Tourner. Mais yo koloba tourner te bo aussi la benga continuer tableau pour ba pesa qui est déjà caché, ali est déjà bon on a. Mutoki a bunda 21. Atikala qui na des tableaux mon frère. Bunda 21 alia. Abaki oyo zonga sam, zonga ite poani. A tourner mande baki ndebo sali boy na kokende sam, na tourner pour que nous sola kende te poani. C'est nous SB. Si la benga soit ange adorable, je suis pas Bakouk. Nga naka Bakouk te. So la bina za la Bakouk na za fan. Lobi na ko baluki la pesila. Nga na za wazalendo. Na bundela bango do so yope fa de se moko ba wazalendo obungi na balukeli yo. OK? Il y a un monde qui a tata mikolo la mibali bana mabumba mikolo ba se respecter. Voilà, kota la na qui les mamoko boya Yams kobenga si la vanda wana nani vanda wana lobi mambobele mais na kati ya maloba na pona la na ki on oya page mais la na ki on pena ya mobimba alobi ke maman toi la na posa ko ya ko jouer na SBT. Moi zo mo était mutazuni. Binonde bozala ki na posa na eboluki si la ayoki Sonia Robenga maman toi à l'équipe par Vincent Toulouse. Vincent Benga. Yam stanga zo ba makambu wana mutune sala ki bien te. Ya kama na mobali ko. Na fingi ete na bi mutune sala ki bien te. Aza pe sokina to ki mobali. Ki mobali nesko esanga ni. To ba vandi sa sira ki sila muninga na ba. To bi boluki la bango respect. Na posa ba makasti na matanga. Na posa ba makasite mais Yams ninga zawana il faut tchaka ngona kabosh na ikolo ba français ça ko za maelite bon ele biso message à lokuta on mettre la bibisi bino za kombo te conversation ça nga kombo capture ça nga kombo mais to moni ya Vincent Toulouse et ko bina mama étoile a commis bonjour c'est Vincent Toulouse de la part ya Sila. Pourquoi si la yemora benga qui te fait les capables Vincent? Mais problème côté bon bazolo ba yangwana. Non. Au contraire si la naza hypocrite. Si la bengi ma mettre pour la tournage à lundi. Na samedi vous yemoko. Ba mettre le bien on audio. Faut ça ça bunga ma mettre te. Ta dit na ça bunga ma mettre te. Na yam ça bunga ma mettre te. Boza mi kolo ko bo pesa ma bunga non ma badi na respect. Mi bala minele ba binga bo wana basi bo cha bazemi basi ba obota. Bolo mu même sur la balokuta makasi boyani natala ke mission wana na ko diminuer Vincent Toulouse yo di me Vincent Toulouse na ndeni Vincent va non bien ko lekae Vincent ça déjà patron bino bolinga bo commander mais bo commander parce que bo vivant la si maman na moi si mais Vincent oui j'assume mes propos mais Vincent non plus. Tout ça na TV. Est-ce que nazo protéger yo? Nazo lingate, nazo protéger yo. Maman okanga bato ya kalisute, to betela ka coup sur coup. Et ça ne bon mamutu, buka a levé violer. Mamba YouTube. Bi mo na ba vidéo finga sila, biso ba vidéo to recadrer, donetinga na ko finga bango te baba mibali. Mais na ko yebisa bango. O ngane na ela kala ka soni na eza Bob Molema. Moi mobali la Sonia ba comédien la ba journaliste là so ba kidnapper na maman livre kotisi pour na nini yanga ye mutu ba sala ba mission ya marabango ase retrouver le yo keloko yo na selema una bar akoma MC aboka ba kabila ke makofi moi si muninga botoli na salisa na botoli moi si yende na koloba ne mamno lo mbo zorango wapi oh menga na mona bandalta na centre ville na village te na centre ville Bandalungwa centre de cette commune, il y a 7 quartiers. Et voilà, on a Essa Gaillard, en tout cas, ma propos tenir moi Simrango. Et Elvis Kolobalo côté là-bas dans l'émission, ma propos tenir ça langage que moi, venez chez moi. Sarah Kouta kokita ina commentaire. Sarah Kouta kokita ina commentaire.
Mais pourquoi toujours retomber il y a que pas si la parce que si la zamuto atalaka ne selon ai sans parti pris atalaka ne ba mabe abatute pour ceux qui atalaka mabe abatute mais batumusu ba joua pemé na sila ti kota la mutu le roi gesho a critiquer sila a ignorer sila que ba benye penabi tala sila zo benga point mais lelo bazuye. Mais naïbité pourquoi si la zone ngara récupérer bateau ba ignorer ba critiquer ba boya kaye et ça pour na ko pouvait belle vie ton ndengeni a pouvait belle vie est-ce que c'est la belle vie ba niveau moro. Quand vous parlez de couper, vous ne le savez pas. Il y a d'autres mots de termes. Quand je dis que je vais prouver Elvis, il faut dire qu'Elvis, lui aussi, il est capable de faire quelque chose. On a plus qu'Elvis. Ici, la belle vie. Mambo Belé. Exemple. Sans polémique. Sans polémique. Et il y a tous un premier tableau. Il y a film. Il y a SB. Il y a premier tableau, il y a belle vie. Parce que moi, je aussi la salle au salon. Lumière, cadrage, emplacement, placement tourné, au monde que c'est différent. Donc, je suis des actrices comédiennes. Bana biloko nyonso nzoto ndenge mo pour ne pas citer les noms. Biloko bombale ya bala basi mo so bibali bana ndenge moko. Mais et là teli ne telemeli et c'est différent. Pour dire que aussi la salle au salon. Voilà, je ne l'ai pas insulté. Répondez à la question. Sur la question Tuninga, dans la Bisobo, on est la Bissalo, à comédie depuis à l'entreprise de la place commerciale. À la poste à Tekabatu, il y a côté Sambongo. Soit après ça, $100, mais je pense pas que le film coûte $100. C'est plus que $100. Donc pour dire que à la besoin on va défiler, on va payer à Zambongo. Rose est affiché d'abord 2025 Moussali Bandi. Très bien. So beti sur la gesho. Gesho aloba. Mais tout le monde a vidéo té. Pour la mode c'est la Dacosta. Dacosta les KTV ta finga sila. Dacosta aloba ke beka mwana. Aboya ki kedi nandika baya feti na ngai. Beka mwana c'est un système au citoyen mutu. Ce qu'on a citoyen respecter. Na ko citoyen wana. Dacosta les cas l'émission aloba ni ngata benga na SB non souhaité. Avant ba benga na SB ay ko ça l'émission. Ce ba benga na SB non jouer comme jamais comme non qui sont na kufa. Et ba benga il a donné le meilleur de lui. Baya kana le quoi ben filtré to baya ka pena na mu. Vous avez filtré de to sola ka mama musala. Ba on ne va que na ko tourner pas belle vie, ba zala ka la ba intérêt ba audio, ya ba enregistrement. Pour si les arapes musala to soler l'autre. Okay. Si la to soler l'autre. Après musala to ne le consoler. Voilà, après musala et le resoler za la raté en tout cas tout za la vrai hein, moni na musalo yo. Et ça conseille moi mukeka na do pesa ata na théâtre, ata biso ba chroniqueur, ata na football, ata na musique, tout ça là ba vrai parce que chose vrai aux ana mutema mabete osa muninga no mabe. Aussi l'autre tout ça la vrai toujours côté ça mutema mabe, toujours ça la mutema ya kento. Yango ils ont créé, ils ont ressuscité qui mutema mabe. Tout à la rafouille, et comme ça, la vraiment qui tourne ma casse. Tout le monde a essayé, il sera yambi. Et ça, il y a retourné, il y a un moment qui est vite fait. Tout le monde a une image, il est qui rapide. Tout le monde c'est la Bruxelles, on a fait Patrice. Tournage. Maintenant, tourner la fois Patrice. C'est ça le problème, c'est ce qu'on est. Et sa question, tu vas tourner. Azanganga. Frère Patrice Anganga. Oh, répondez-moi. C'est pour ça la rabe a copié-collé parce que Belleville déjà na tournage mobo a Kenara pas pasteur nani Tchango nani de la foi deux fois ça pasteur naïe. Donc si la nani papa Patrice a pasteur naïe. A pasteur naïe te. As artiste. Toi tu es dans la catégorie d'artiste. OK. As artiste. As chanteur chrétien. Que yon peut pas parce que la fois ça comédien tout le monde a bonne ba qualité pour pesa bango vous même biso musika oh là là tout le ngato panzara ba maele na biso donc ngato c'est là problème c'est si la qui n'est pas nganga to ba moni si le pas nganga mo boy mais ba moni si le pas frère Patrice c'est pas grave ay no ta fan dim na et tali bisoté
mais toyeba nanu parce que kokende pas mosala nzambe ezaka na mwa signification moko boye ayebeli okakende osala ye moko ayebeli okakende osala moi je sais pas tu peux me poser la question pourquoi nazalaki te na oyeba ndenge bato nde banga batuna balingi nini omona ye pembe na fois partie ezalaki par rapport ya nini parce que na bafani batala sila ese sila aza na nimero ya bato tu ekoleka kaka bayebi ke yo olobelaka sila soki bayebi ke toyamba esagaya ate tokotuna ye question wana so bomonaki na edingwe bomonaki na marabu na nganga bosango problème bomoni na mosali na nzambe ali comprendre que sila c'est une chrétienne frère Patrice c'est un chrétien bar et soki wana parce que tolingaka tokotaka musika napesi mpe mbote na papa na biso Patrice nga mpe kala mingi te fona kokutana ne parce que namona bato ebele baokendaka kokutana ne bamikolo oyo namona mpe ndeko mwa misi akendaki kokutana na ye namoni mpe sila kokutana ye namoni ke makambo ya bien ezali nga mpe na koluka Lionel totie caméra toke kokutana na fois Patrice asima kokutana ye toyeba soki makambo nini eza Pona to na yo esi agaya merci vraiment pour na to pesibiso voilà esi agaya batu balandi yo ba sepeli na ndenge lo barande kana lo baki na sommaire na ngana sepela na ye parce que alobara bien sûr aso le beau senti que mutazo dégager na sagesse n'est très marqué aza muto ya défendre avec force et ça la vraiment bien mais pona makambo ya maman étoile o lelo bosi bo bambi comme na sola kina presque biba mo benga ye nani minzoto wela eza komake respect lelo bobimisi ke abima na mobali ya Mirayesa na Angola pourquoi baba ku bozo créer ba problème abima na acteur ya vie na Angola babilo kona bobimisi yango pourquoi maman ya batu il faut respecter batu Mirayesa kufa kala bosu bolamusi. Pour répondre à cette question il faut le bateau mambo nga simba na ba personnalité batu te. Très bien. Toi tu me connais non? Na yaka nga osabe émission nga ndi na osala ko simba ba personnalité batu na simba ate. Na ba mambo na ebiso na preuve na on a lobby pour so ba kainga na la preuve. On a ngo profiter na ebité. Alors so eza bongo c'est kani tchela kala. Au lobby? Oui OK. Au lobby no bien mais au petit ka lo mo. Na biso ke eza bongo c'est kani tchela kala. So depuis longtemps bobimisa makambo ate elle communique raboye bongo si la tango ba ko finge moi ça m'a dit lukala ba bimisa ngo te poal c'est bazaka ba camarade ba ko miso mko ba beba ye mo ngandima ngo e kasi ba bimisa ka lo mutuzo bo beba niti neti ngapa lukala oni mko to beba na presque na bimisa mais na mona apete abima pe na acteur maman vient ayebi te c'est ça tchela il faut na luka pour lui tous ces photos Zulu Arkosi le capitaine de l'équipe na États-Unis passé dans la archive atindela ngango toya toyeba acteur on nini na ngola pour vie ataki na nouvelle vague elle Angola to yebite soki ezalaki nani oya Mirayesa na yebite esprit lobby ayebine makambo en tout cas merci pour na au répondre na invitation à biso to comme na biso na suka batu ba retenir nini na passage na yo na émission na si la bisala za nzambe tala confusion totale na ngamba bango na bango ba panzani donc bobundisa ba orphelin te soda ba orphelin batambola boy. La Bible nous dit le père des orphelins, le mari de veuve. Les orphelins ba tambola salon ko banga nzambe. Aza papa ya orphelin o ba sala mambwana te. Le rôle si la tambola ko banga nzambe yango no bi ki dit il est son père. Pour dire que yango no molelo abundele bitumba o ya molile bimi na poisson. Voilà. Donc merci beaucoup na ba tbozali ba ko Kolanda. Bocha ba commentaire bo finga na bino. Na répondre à batu na ba commentaire na compte na stela na répondre te point Sarah ko to finga batu na ba compte voilà mais Sarah yelio to mona tali na chaîne na yo to moni Sarah yemoko Sarah yeko répondre à bien azo bloquer chaîne na yo parce que alobaki déjà ba biloko wana akolelisa batu belé ako bloquer ba chaîne ya batu nazo bangela chaîne na yo ngana akene pas Karine Mokodi muta bloquer chaîne so ya 150 170 000 abonnés ngate Karine. Si, oui, bon commentaire ne bang senga. On mona qui rentre monaka. Là où repose mon cœur, presque à la guerre que je salue. A combien on a pas la monica capture. Oh, ne cliquez le capture pour la moni peda komboko. Ça n'a pas bloqué nos chaînes yo. Oh là pas bon. Oh, ni la benga mi mère abi, on sait le constater, on sait. Ya una comédie moi pesa nga copyright moko. So ba si copyright ke ko mi bala za émission to ba kanga chaîne. Il est en finga des mères. Des mères attendent les copyright. Tant à finga si la tongo midi pourquoi? Si la tinde les copyright à kanga chaîne. Tu m'entends mutema na. Avec ya sali ki mutama. Mais bon mutu ta bomba ba batu. Andima ko faire souffrir bala batu. Ba ko pas papa muta moto. A comme ça papa mokangi baji. Oh, to si pardon ba. Mi sibena mo na ya pede. Yangani, manga tila ki abota.
ngam la tina ki abota pede c'est que l'homme aura semé les moissonnera tant dans ça va film sans tabou à combien nan deux fois et talingate na si pardon voilà mais un mot par rapport au na monde il y a théâtre tu recouffer la papa qui cita un mot par rapport on a parce que c'est koufi on a tourné pas président ye wala kinga olemba nani na utakufa que son âme repose en paix bana njili balobi matanga ya ba acteur ya njili association la bino ba théâtre za nini NTPC bayakate bayaka luka so kuna moyo ozwa nini bato atuna nzonzi te NTPC alinga pourcentage yo saka la mtaboke la ba comédien ba journaliste ba mbwakele buzuluka matière mais babi CGP mona ya tchang pardon tika na vanda ko tout ça solo la eza matanga ekoyi CG na obela tulunga tanga l'oxygène ngana obela la CG oxygène azape mona tchangu okoyebisa pe loko moko mpona matanga papa kisita batianga na oxygène et so aza mona tchangu ata matanga kala bango ayeke koloba mpe nde babravo l'artiste bakala bamacomédien minene bravo l'artiste osele papa kisita pasala te ye pa lutala groupe président sobeti atelema lakisa soki ile tchangu azaka bien penasila on a bien ça problème on na matanga mama boli ba osola bien mais bino bozo matanga tourner kutu mais est-ce qu'il va tourner na vraie face hypocrisie de les autres tournent tout autour ba comédien voilà merci c'est là seulement na esa gaya en tout cas to comme na suka moi deux personnes au bazota la yo presque à la guerre ma copine chérie je te salue et si il a tika la kana ye OK tika la kana na bakisana pendant le place là le on a fini surtout soigner na zo mona pete mais na o continue ka koluka ai aïe na kina problème mbongo te ba chari presque ya sindika ba mbongo zoni voilà merci na batu tout bozala ki wana branché ya kolanda biso ya ko tala émission du début jusqu'à la fin merci na bino force au bopé sa biso na ko l'émission ko commenter ko partager ko liker et aussi la biso vraiment kitoko merci na yemo la patrona MK merci na yo côté ozali merci na baba cook mobima o ba biso partout dans le monde atiena zo sepela ba commentaire na bino oyo bozota ezo sala vraiment kitoko makasi toza wana tozo sala kaka musala tozo sala kaka musala merci na batu tout au CP na émission ba numéro eza wana benga commenter na ki ko sala vraiment bien merci na Lionel la sima caméra et ko sala vraiment kitoko ngana bino to monani na prochain numéro bye.